Non, na mboka na ngai mawawa tozali kimia ngana population. J'espère que au moins na ndenge elmo surtout population yaka epai na ngai ya wana ankara na ngai pona koyeba ko na ba kapita na ngai ko pesa nga ba compte rendu oyo ndenge ni côté bazali ko kamba ndenge ni makambo ezoleka kuna. Vraiment surtout ezali kimia tozali vraiment biso surtout na ndenge moko ya kimia vraiment. Ah mobulu ngo yo salama na wapi ou bien insécurité eza ko salama wapi. Il faut qu'on montre ngai que non mobulu zo salama côté boy na village na yo insécurité za côté boy pona yeba mais pona ngai moko ndenge na za chef coutumier awa na village mawawa insécurité moko awa ezali te mboka ezali kitoko sécurité ezali makasi awa na mawawa par rapport ya ba usurpateur o bazalaki awa o bazalaki na bazali ko tia mobulu bazali belé ba témoin yali mais depuis nga na koti awa kimezali prevane balobaki ke mobulu na tango élection ezalaki o monde nga na kende ko voter na kende na voter na kimia nyoso tout oyoka pe oyo population lobaki tozo banda siko sala misala ya stade ya terrain ya bale na ba marché ya ba wenze nyoso tozo banda ngo mona ki yo moko ke nyoso tout kimezali na mawawa sécurité ezali makasi moto moko akosa bino te ke awa désordre ali lokuta wana ezali ba rumeur ya ba usurpateur oyo nde baza kotambusaka basango mabe na kombo na ngai akamwe makasi makambo ezosama na plateau nde bazwa kobwakela ngai ngwawa oyo bazwi ba filme na plateau de bateke oyo ezoleka kuna mobondo nde bazwa kobwakela ngai ngwawa si baoti kokosela nga ce dernier état que na awa danger donc ben décembre bato bakufi awa epai na ngai na mawawa mais bakonzi baye batali eloko moko ya lite et ba ko comprendre que ça ba montage o baza ko monter oyo makambo ezoleka na plateau nde bazo sala ngo kotina ngwawa lokuta awa kimezali soki otie tembe tambola na micro balader otuna population na ngai o bazali na mboka mawawa otuna bango soki awa insécurité ezali bongo yo otuna ngai kapita papa journaliste soki batie mutu kapita bakoki kotia ata mongala batia ata mongala aza kapita mais aza kolo mabele te bakoki kotia ata mutetela kapita bakoki kotia ata muluba kapita mais azali kolo mabele te kolo mabele azali na bite lokola mboka eza munene yo talaka mboka oyoyo mais soki likambo ye ou bien signature ou bien mutu aye koluka mabele mema epa na ngai nde yango babengi kapita bango bazalaki banani ba usurpateur wana bazalaki banani puisque mutu nyonso tout po oyo ba vrai chef coutumier il faut tout na groupement na yo ba kondi nyonso tout biso na tango toye na tanga mobutu na tanga mobutu le tozalaki tozo kola ya papa maréchal soki ke bazolinga bazwa bayeba ba chef du village na mokonzi moko songola za koya na mboka oneti président république bakotinda mokanda nanu na gouverner pas beaucoup mais c'est beaucoup ça kobenga groupement apesi groupement invitation na invitation na lobibe sangisa ba chef de village na yo nyoso lelo bakonzi batinda susu bayeba te ke chef de groupement ne mutaye baka vrai chef coutumier na un usurpateur un voleur azuka mbongo ayi kopesa mokonzi abite ngande chef coutumier. Est-ce que ayi kopesa mbongo yo chef coutumier? Est-ce que yo mokonzi wana tuni groupement na bango okotuni na sana groupement ni groupement tel bon ça va otuni na groupement wana ke na sana mutu moko ana bureau na ngai alobi chef coutumier oyoki na groupement eloko alobi bakondi totika kabiloko wana eza toza kosunga chef de l'état te bayili mokonzi na bureau $5000 yandimi abino yo nde chef coutumier. Est-ce que depuis quand mokonzi ataka chef coutumier biloko ba usurpateur bazo sala nde yango wana Jean-Pierre Modi mpwene usurpateur mukoko motangaliem usurpateur oya mantere usurpateur ya kokone nani bayebaka source à partir ba mfumu na bino Jean-Pierre Modi balakisanga mfumu na nani oyo asaki na mboka na Kikolo Baumbu puisque oyo ezali ni sous groupement Kikolo Baumbu groupement Mikonga yango oyo ye alakisa koko na ye nani
ata na mankanza wana puisque nzungu nyoso to ya bokoko ya ba chef coutumier eza na mankanza so to okena kolakisa bino pe cimetière ya bakoko na biso nyoto oyo bakunda bango baza na mankanza wana bango nyoso to wana bon ye Jean-Pierre lakisa koko na ye mfumu na tango azalaka kala koko ne mfumu nani koko na ye nani ya mfumu nani baso sa bakambu kaka na loyenge non ngana za ko lancer message pa ba konzi vraiment bayeba ko ezala vraiment oyo tobengaka kosala bokebi vraiment na ndenge ke ba izipate baza kokimaka mbango epa na bango pona kofinaka bango bakanyaka et surtout ba izipate bazo utiliser mingi ba généraux surtout puisque na su déjà deux cas ya deux généraux awa ba ko menacer ngai na mboka deux cas ya deux généraux o ba ko menacer na mboka awa et FARDC na la police ba ko menacer na mboka awa na za insécurité oyo ba usurpateur baza ko sala bazo lingake ne bazo sala ben de ces salama eloba keno ngai mais tandis que bazo ya na troupe ya basoda pona ko menacer nga awa ba vidéo ezali ba image ezali et FARDC ba ki na troupe ya basoda au général atindaki yami balé ba yesu na troupe ya basoda la police au général atindaki toujours ba usurpateur lisusu na kabale lokola bazana mikolo bazana matanga na bango na kinkole ndenge bazo sangana ka ba réunion na bango o bazo sala ke soki bakundi matanga na bango bazana 4 généraux bazo coopérer na bango ke bakoya kotake ngai oya kokufa yoka liloba na bango oya kokufa turoyo akufi wana liloba na bango ya ba usurpateur donc ezali lokola ke bakonzi wana o bazo baza sima na bango nde maloba ba yipsi bango yango wana que cette fois-ci oya kokufa akufa ndenge ba yipsi bango yango moni ngai pe naza ko lancer mbele pa bakonzi bakonzi mingi baza ko ide président de la république te mingi bavandi na pona kanyaka baza ko ide ata mokonzi mboka mokolo moko te menga na ko dénoncer bango mokonzi mboka koyoka yango na kolala pongi te na kokanga miso te na ko dénoncer bakonzi wana surtout les généraux na ba colonel na ko dénoncer bango na kolala pongi te awo yo to en état de droit un général ataka bokonzi na mfumu oso kene otambola na mboka na biso depuis quand un général a tient mfumu na mboka ouais ngai nazo senga na bakonzi ya mboka ba fungola miso ngai nazali kole loko na welela reloko moko te mais na lingi te ke makila ya population na ngai bana Congo ekita na kolingango te puisque population nga nazo kamba ana village na ngai eza population ba congolais eza nde ba congolais ba eza ba étranger te ata étranger to batela étranger mais eza ba congolais bango surtout wao na kolinga biloko wana te bakonzi oyo ya solo ba généraux o ba lingi vraiment Congo que non mboka au Congo eza biso vraiment baye ba kozana sima bato wana te baza ko indui bango na erreur na kolinga te ke lisasi moko ebeta mana mboka na village na ngai ou bien litanga makila mwana Congo ekite na village na olinga yango te ngana ye pona kimia na ye pona bongisa mboka ya bakoko na ngai oyo ba usurpateur bazalaki ko lia na ndenge moko mobi ya moyibi babebisaki mboka ngai na kolinga yango te ngai na kolinga ke kimia eza na mboka na ngai yango oyo alingi ke akofunda akene kofunda ngai akei kofunda na tribunal bakuze tribunal ezali groupement na ngai yakoya famille régnante na nga donc na lo ba comment dirais-je ba chef de clan bakoya famille tout bakoya groupement pe kozala ba notable pe bakozala tele kofunda ngai to kosamba mais ke oya kana bandenge moko ke ya koboma ya kotangisa makila bato awa wana nde na kolinga yango te wana nde na ko dénoncer na mokonzi nyonso tonga na koyoka kombo na ye na ba usurpateur wana oza na sima ba usurpateur wana na yoki komba mokonzi moko na dénoncer na koleka na etando ke pona koyeba ko dénoncer na kolala pongi te puisque ngai mfumu nazali il faut na veiller pour la population na ngai mfumu na village ngama wawa nazali lokola aigle nazali aigle il faut na veiller sur population na ngai population balali ndenge nini population balamuki ndenge nini c'est ça
tozali na ba mabongisi ya kobongisa mboka mais ba usurpateur bazolinga baya na ndenge moko mabe pona kobebisa pona kotangisa makila wana ekoleka awa te wana bato baza sima na bango na kodenoncer bango bakonzi vraiment bayoka makambo oyo vraiment na sepeli pe nazali susu na esengo makasi puisque candidat oyo ngai na votaki ndeye wana pe susu abimi président république Fatou Beton oyo nga na votaki numéro 20 pona ndeko le bango depuis kala wana zali candidat na ngai oyo kozwa akokota na deuxième mandat na ye na bandeko le bango depuis kala na ba émission na ngai vraiment yango pe kokisami na sepeli makasi na mokonzi mboka vraiment nyonso tout opesi mokakoswa na mandat oyo vraiment ekotambola mandat mboka na ngai pe lisusu eloko na sepela mokonzi mboka ndenge alobaka likambo toujours ya développement état de droit développement na mboka na ye ya Congo yango biso pe baliso na ye ba branche na ye pour yenda za numéro 1 chef coutumier ya biso et ça c'est président de la République numéro 1 les andeye biso pe ba branche na ye awa na village na biso toujours nazali toujours na cadre ya développement pour mboka na ngai ezala malamu yango vraiment na souhaiter mokonda mboka ba chance ebele vraiment makamunyo surtout ekene liboso merci vraiment